Sali na babone nyonso ya Dasa Temo TV, sali na balandi nyonso ya Dasa Temo TV, na ba o bazana no abonné te, esika nyonso émission kokutela la bino, bo s'abonner, bo like be émission na biso. Lelo toye kolobela sur sujet ya Peniel Kalambai. Toye kolobela sur réconciliation ya Mike Kalambai na ser na biso Peniel Kalambai. Donc basala ki pe na no divorcité. Nanu baboya naki bango mibale, mais na l'état aza encore femme légitime ya frère Nabiso ya pasteur Nabiso Mike Kalambai. Lelo naza pour Peniel Kalambai, si c'est réellement vrai que bazongani na Mike Kalambai biso toza wana toza bapanzisango toko ya to pesa bino notice pour to informer biso, to informer bino ke eza ya solo bango mibale bazongani pe ngai na sepeli na opinion na ngai na analyse oyo tokoya kosala lelo eza juste koporter conseil epai ya tokoporter conseil makasi epai ya Peniel ya kotangu omibengami mama, c'est-à-dire que mama asupportaka nyonso. Tango tozobenga mwasi tokomaka mwasi na lettre F majuscule ngela kesa ozana motema ya bo mama ya kosupporter ya kobomba libala na yo. Tango oza mwasi libala il faut éviter koyaka na makambo nyonso na réseaux sociaux. Po YouTube eza église, tango yo okotisi dossier na yo na réseaux sociaux biso tokoya pona to analyser. Alors lokola yo moko ondimi ozonga na libala na yo na Mike Kalambai, c'est-à-dire que tu as décidé de supporter tout ce que il va te faire, tu as décidé de supporter toutes les caprices de Mike Kalambai. Alors tolingi ke tango kozonga oye la biso sous retour teke ekendaki ezonga ki parce que yo oza mokolo mutu atindiki yo na makasi po bozonga na awa azate. Lokola yo oyeli biso ki ozozonga na naye, alors eza moment oyo yo il faut supporter. Supporter mabe ya pasteur Mike Kalambai, supporter bolamu ya pasteur Mike Kalambai. Batunde bazoloba okitisi mutema pona bana bakola na éducation ya bien, bakola na vie moko eza ke papa na mama baza ensemble. Oui, félicitations. Biso tokoya to appuyer yo ozonga na Mike Kalambai ya main. Ya tour oyo tokosenga na yo Peniel oza na motema ya bo mama ya ko supporter. Tokoloba te ke o supporter bankou, o supporter violence, non, parce que toutes les violences que le pasteur Mike Kalambai peut te faire, toi-même tu sais déjà ça. Mais comme tu as décidé, il y a la réconciliation, il y a alors biso toko yaka kato pesa yo, to bois que lo ba flair, to accorder yo le sous chance, allez bo kende liboso, bozala bien, pona esengo kaka ya bana na bino bakola na harmonie. Nesengo ya bana na bino bakola na harmonie moko familière, na harmonie moko ya bien, parce que papa na mama soki baboyani ba oyo bazalaka préjudiciel ezalaka kaka bana. Alors tokoya pe na mopanzi ya frère na biso Mike Kalambai, moi ça décidé alimbisa yo bozongana yo pe na mopanzi na yo, il faut changer comportement. Moi ça zate lokola ndimali ke faut ko beta ye pona yoka te, mutu ayoka tango azolobele loko malembe ozopesa ye ba conseil ya banda koyoka pona réseaux sociaux. Si longtemps que yo ozosala ye mabete ya banda koya kuna ba mabe na yo te na réseaux sociaux, abanda koya juste na bolamu na yo. Pasteur Mike Kalambai na côté na yo pe changer un peu façon oyo banda ke ozala nango. Soki façon oyo banda ke ozala nango e banda ko zokisa Peniel, banda ko sala Peniel mabe po bino boza mikolo tango boyeli biso likambo na YouTube biso lokwa bapanzisa tokoya ko analyser. Alors to pesa conseil na tous les deux ngambo po bino moko pona bino moko nde mutu borozala. Ti tango Peniel ayaka yebisa biso ke babeta ki basala ki bazongisa ki biso toza koto, mais Peniel nde mutu akozala kuna ako supporter makambo nyonso. Alors na pasteur na biso Mike changer comportement ya tout oyo bozala na harmonie familiale, bolakisa bato réellement ke boza couple moko chrétien, comme exemple lokola couple na biso ya mama na biso Nadège na Thomas bazalaka bien, yango wana exemple biso pe tozozela na couple na biso Kalambai pona eza na bana ebele ya nzambe babungi nzela à cause ya ba comportement ya pasteur Mike Kalambai, à cause ya ba comportement ya Peniel abungi nzela azondima su makambo ya nzambe te, alingi su kobala ba frère te. Loko anga na yebi ser na biso ya église Aimé Kifindi Matondo alinga su kobala ba pasteur te pona à cause kaka ya ba comportement ya Peniel na Mike Kalambai. Elle a décidé qu'elle ne peut pas vivre avec le pasteur. Alors boyeba
ezala ke bino boza ba éducatrice ya masse nyonso ozosala eza mpona oya koedike biso. Alors ntango yo oza pasteur il faut yela biso makambo ya malamu mpona biso baoyo toza bandimi tokende mpe liboso toloba te exemple ya couple kalambai bazalaka bien na couple na bango biso mpe fo tozala bongo. Alors oyo ezalaki conseil oyo nakokaki kopase mpe message oyo nakokaki kopase na balandi nyonso ya Dasa Temo TV. Biso toyaka mpona koloba baanalyse ya solo oyo eza verité. Toyaka mpona kofinga te mpona koleze te mais mpona kopesa conseil. Esika mabe ezali tolobi esika mabe eza te totiki. C'est juste ça. To conseiller tous les dengambu penye azala motema munene pasteur Mike Kalambai pe na part na ye amekana nous ko changer relation na bango ekende liboso to boaki libino ba frère bo continuer bo bota susu banebele bozala exemple pour la société na biso pour na ba chrétien. Donc bozala exemple pour na ba chrétien nyonso bazala bino bozala lokola ba exemple na bango. Alors bokende liboso biso toza wana kaka pona kotala o nyonso bino bokosala biso pe tolanda topesa bino ba conseil. Na pesi merci na balandi nyonso ya Dasa Temo TV ba o bazwaka ta ya kotala bemission na nga banda ne bandeliti na suka o balaikaka ba komantaka esika mabe ezali botiki na ba message na ba commentaire na bino ba remarque na bino eza très important pona mosala na biso ekende liboso pe to changer. Na pesi merci na ba oyo nyonso ba commentaka na ba oyo nyonso ba sepelaka na mosala ya Dasa Temo TV. Na pesi bino merci bo continuer ko s'abonner bo continuer ko partager ba émission na biso. Donc tozo sala effort to koma ebele donc partout dans le monde des ana bato batalaka Dasa bo s'abonner na lingaka bino makasi. Botikala na kimia yankolo.